Les belles dames, kobo sanate kozala abonné, pe ko cliquer na cloche pour boyer ba vidéo nyonso yasika. Merci. Bonjour les belles dames, bonjour la bienvenue sur la vidéo oyo. Donc là on a mis une vraiment vidéo pour nato meka fois de terre aux alliés yasika. Donc on a vu que ba kezali yasika parce que na année esilité mais que kana année oyo depuis longtemps que na meka fois de terre oyo mais tellement que fois de terre aux États-Unis, compagnie na bango pardon, aux États-Unis donc il faut recommander les États-Unis après et ya donc vraiment kolembisanga mais tellement que na toujours bloqué compagnie wana na baki pourquoi pas na somba yango na mekango ngana bino et na somba qui ont le bel dame na biki na ko mekanga bino ezali faux de terre na kansila ya Jivet Place na biki boyebi déjà compagnie oyo basala quand même ba eyeshadow na bango zalaka vraiment kitoko même na palette na bango ya eyeshadow donc nous avons na palette oyo zalaka vraiment one of my best palettes as well zalaka vraiment kitoko donc comme dans le bilolo na yepo na kolakisa bino faux de terre oyo ezali faux de terre aya magic na concealer aya magic donc ezali boende eye comme ça na faux de terre et na carton bondo bozomona et na carton moko ya orange je peux dire oui couleur orange basali vraiment bien donc batie trois teintures bozomona batie mutumundu batie chocolat et batie pembe donc zinko bake ezali pona teinture nyonso pe faux de teint on va mettre 42 couleurs il y a faux de teint ils allaient vraiment bien peu prix baso te que les belles des allaient prendre encore vraiment à faux de pour na biso nyonso ils en a pris à $20 non mais la somme qui on va na 40% off nous on a 15 ou $14 si je me trompe pas nous on a pris wana $16 sur na bosanité mais la qui on a pris à $9 donc nous on vraiment à 40% off donc na dit pourquoi pas na meka yango ngana bino parce que boyebi nga la ceux qui na moni faux de tellement que les belles dames au balobi qu'ils allaient full coverage au balobi qu'ils allaient pour na huile et bomba biso huile pour longtemps les belles dames na kawana pour na make-up parce que tu dis que faux de teint ils allaient vraiment foundation il y a make-up ce qu'il faut de teint na yo ils allaient kitoko au bi que maquillage na yo ata otie simple les belles dames au komona que posonner comme ma toujours flawless posonner comme ma toujours kitoko mais ce que tu es longi misu sali su qui me faut de tes couleurs on tient symbiote bien et vendre na posonate au comprendre que nyonso o sali et kenini et kina mai donc na oloba vraiment mingi te na omeka faut de tenanga oyo na bino total ndenge faut de te oyo et ko sala na kati ya faut de te na biso toto fongoli ezali boydon o ezali kaka carton donc eza bondo bozomona eza moi mukie je peux dire donc mais le prix ça va de bozomona wana eza comme ça c'est vraiment joli et bien donc on a sepeli na mon d'abord parce que ezali plastique ezali glacé eza vraiment plastique ata ce que voyager ou ko tchango na kati ya sac donc ata ce que finani les belles dames et ko panzala tata ce que koi et ko buka na tepo ezali plastique ezali vraiment bien j'aime bien et nande basali ngo simple mais c'est ça le là tant mon ngo même pas qu'ils a faux de temps mon le ezali crème ya maboko n'est-ce pas donc hand cream les omunana ba mlenga hand cream za mingi boué mais ezali faux de teint aya magic donc tout fongoli awana na cancelaire na biso na cancelaire on a zui ezali numéro 12 ya monde na zui donc numéro 12 donc ne bozomona na cancelaire eza vraiment monene eza cancelaire ya mokete cancelaire basali yango na glace donc ceux qui au bambi yango makasi peut-être que ko katana ko panzana mais eza glace moko vraiment makasi donc pona e panzana il faut vraiment au bambango vraiment makasi pona e pasuka donc c'est comme ça to fongola tout le monde cancelaire eza wow, bouton de cancelaire et là qu'on a coaché l'écolo les belles dames et rappeler nga lip gloss ya Rihanna donc ils ont vraiment le goût lip gloss Rihanna ils ont vraiment mon nez de bozo mon ana comme on a dit que faut de teint on a tout ça les alliés Burkina ils ont numéro 310 il y a mon nez nazo sale la bino lelo tokomeka na elongi ils ont numéro ya 310 donc comme d'habitude on va la tia faut de teint na ngai na koningisa yango toko chèque pour na tous à la sûre donc on a ici faut de tenanga et avant de pas la faut de thé comme d'habitude na ko sale la nazo sale la primer nanga ya Max Factor donc on est na ko ya kocha na elongi faut toujours to battre la poso na biso
Donc voilà les belles dames, non ça la brosse nanga ubuzumuna et panzana comme ça. Donc on est non ça la pour nga linga ko mingi fond de teint na brosse après on est na koki ko ça la éponge. Donc on apply mingi fond de teint nanga na brosse. Donc fond de teint na biso eza boye na ko na loboko. Nde bozomona fond de teint na tie vraiment belete parce que tozo mekana na nina ko chamba mako belete na chinda mbona na loboko na ko pakola fond de teint nanga. Wow, this fond de teint is really nice. Wow. Wow. The fond de teint is really nice. Kaka ndambo na che, nzaki na mwa tache moko na mbuma, pour miko na lie nguba. Donc ebombi yango mbala moko. Botala ndenge bimi, kaka na che mukaka awa. Wow. This fond de teint is really nice. Pe ezali vraiment smooth tant aux autres chango. Donc on a checké sur la maboko et sili yango nde na che awa. Botala vraiment. Botala la différence entre les deux. Bomoni. Non kout na che vraiment ebele te ki na che ebele te kaka mukie on azaki nango yango nde na che et botala nga awa. This fond de teint is really nice. Eza lokwa esalinga nde nazo mimona esalinga lokwa photo ba toucher. Moi sur photo ba toucher skin ne comme ça ka smooth. Ndenge vraiment esalinga vraiment skin so smooth. Wow. To pakola fond de teint na biso elengi mobimba. To mona ndenge ekosala. Vous remarquez au moment où on a pakola fond de teint nanga nazo beta brosse. Donc ezala bien que beta brosse pour ezo koti so fond de teint mbala moko. Mais ce que zo benda brosse bo comment que fond de teint ko bima vraiment flawless te. Donc le cas que o beta ka brosse non ton o tia fond de teint pour na fond de teint e koto moment na poso eninga na susu te. Déjà vraiment technique moko ya ko sala tant ozo pakola fond de teint ko benda ka te na brosse. Donc nazo benda te mais nazo beta. Wow. Non, this fond de teint is really nice. Is that vraiment ko I am magic. Is that vraiment magic. Botalande elong nangai ebimi les belles dames. Botala vraiment de vandisi ngai poso. Bino moko bolo ba manda ku ndenge vraiment evandisi poso. Non. It's really nice. Na peut-être ceux qui na caméra ezo monana ndenga nazo mona ngo bo pe na tie mingi te. Wana pousa te ko tia fond de teint o ebele te kaka mo ba goutte na like sibino ya muke na tie moko koto yo et goutte ami bale na tie moko koto et na mélanger nyonso et c'est tout. Na bakisi te ke troisième goutte te kaka deux gouttes o wana et vandisi ngai poso boy. Wow. So posa muta ba tache ebele na elongi, so muta ba problème na poso na ko ba ko tia même 3 gouttes pour na e bomba yo ba tache na yo bomba ba tempo na bomba ça vraiment full coverage. Is that vraiment is really nice. Petala ndenge vandinga na elongi na ngai na kingo na ngai ezati ke non esalinga couleur mususu na elongi et couleur mususu na kingo. Les belles dames vous vraiment tant kotala botala mo vraiment bien. Non, pe prix nango na marque ezo sala na prix non it's really good. Et nazo ki vraiment décision bien ko somba ngo hein. No, it's really good. This for the teint my best for the teint. This one became my best for the teint mikolo yo. Donc so nazo bima ya ngonde na ko banda ko utiliser mikolo nyonso. Wow. Donc les belles dames voilà, non, elle peut mettre la caméra aussi. Donc voilà les belles dames na chaque crayon et nazo ngila bino. Poto bon sa siko elongi na biso. Donc voilà les belles dames, on a le coach pour concealer en abisso, nous avons I am magic. Donc on a coach concealer en assez à miso. Wow, concealer on a vraiment liquide, on a vraiment donc wow. On a pas ça bien dans ma cassité, on a vraiment liquide. Comme on a dit que concealer on a pas collé.
ezali numéro 12. Donc totina no belete totina no bonde bomoni poto benda le koza mbala liboso na salela na ngite ke na tie belé après na ye ko boire kango te. Eza vraiment facile na ko bendana. Eza vraiment facile. Wow. Wow. Botala ka muke o na chaki pour moi ndenge vraiment evandinga na elongi. Donc eza vraiment oza na posa kutu te ki ya ko chaki belé pour na obomba elongi na yo. Donc oza posa ya ko tia muke même fort de terre muke mais au moins vraiment ki ba tâche na yo nyonso biloko nyonso na posa te ki emona na po nyonso ekobombana. Wow, I love this concealer. I love it. Donc les belles dames, voilà. Voilà, c'est ce que tu as concealer. Na tchelo comme sous-souté. Na tchelo concealer. Mais botta la ndenge vraiment et vendinga la peau. Et vendi vraiment très bien. Puis la tché mingité. Si vous remarquez, na tché concealer mingité. Parce que ça quand concealer, sous pour na ebenda na smooth boy. Ebenda na mbalama ko lisse boy. Il faut au tché ango vraiment au tché. Mais auto tché belité. Mais botta la vraiment ndenge et vendi biso na si amisu. Et vendi biso du kolo azolo. Na mbunzu. Et vendi vraiment très bien. I like it. Non, si ça elongi nanga les belles dames et na kozongi la bino potomona ndenge elongi na biso et kokoma, d'accord? OK. Et voilà les belles dames, maquillage nangai et sili bomona vraiment ndenge elongi nangai et vandi na tri maquillage mingi te na elongi nanga les belles dames mais botala ndenge poso nanga ebimi ndenge maquillage nanga et vandi c'est le moment ko wow pona nini. Parce que faute de teint ou to pakoli, concealer ou to tie, ezali vraiment base ya maquillage. D'ailleurs, pas monter ça que maquillage nabiso e bonga, maquillage nabiso e bima flawless, maquillage nabiso e engenga na misu ya bato. Ata soko tie bloque belete na elongi na yo. Okomona ke maquillage na yo ezo bima kitoko ezo ngenga ezali pona faute de teint, ezali pona concealer. Donc nga na ekelo ko lexabino de faute de teint nangai oyo pardon faut de tenanga o aya magic na concealer ya aya magic bato mibale mutu basalinga vraiment maquillage tanga evanda kitoko poso nangai ebima kitoko. Donc nakoloba kitoko zali mutu o zali mutu ya problème ya poso ozali mutu o zana ba tache ebele ozali mutu o longo za kama futa mingi les belles dames somba ce qu'on somba concealer te problème est mais somba faux de teint oh is really good. Le faux de teint is really good. Ko ça la faux de teint oh atana concealer mususu problème exact mais faux de teint vraiment eza vraiment kitoko. Mais ce qu'on a mo en koso monyo somi balé pourquoi pas au monyo somi balé parce que nyo somi balé ezali kitoko les belles dames. C'était vraiment ça qui n'a qui partager na bino lelo. J'espère que vous avez un plus peut-être un kosomba concealer oh peut-être on consomme faux de teint ou aya magic mozaki vraiment certé. Donc nga na ye conseil la bino review ou yo pour mona ceux qui ezali bien ceux qui ezali bien mais pour na opinion nga les belles na mitena kitata na zomi mona les belles dames na oui pendant que concealer ou faux de teint ou ezali kitoko ezali vraiment full coverage so koza mutaba problème ya poso faux de teint ou eza good but the price is good pour na koloba ke ezali mat oui eza mat mais mat te ki ya makasi te lokola NYX so tali NYX ce que vous pakola comme un mat mbalamoko mais oh aza mat vraiment te qui a aza mat mais mat ma caste je peux dire aza mat mon caso chan qui donc eza vraiment qui to ko tala ka deux pompes on a chila kibino et sali et longina ngai mobimba so que ba faute de temps fait na fine fait na ça mais faute de temps oh ah oui là you know what this is my two best friend now this is my two best friend ben a regretter tes points na somba kiango dans na CP vraiment qui na somba kiango is really good. Donc pour na concealer na kokyo bakezaki moi mwindu mukie pour na ngai
mon conseiller ko bakezaki mo mundo mke mais ça va et bibi nango kitoko donc so yamna somme na ko somba numéro 11 mais on a saleli ezali numéro 12 mais esali nango bien mais so dans le numéro 11 pe e ko sala ngai bien faut de temps utiliser faut de temps ezali numéro 310 Burkina donc numéro 310 Burkina ya on est na saleli evanzinga bien pour na faut de temps I'm not complaining mais pour na conseiller de faire et ça la moi lumière mo makasi mais ça va maintenant on complaining parce que ça nango bien donc ça va mais on dirait que ça la ngoli sous waouh donc voilà les belles dames merci beaucoup de vous qui on a vraiment ébélé ce comme que vidéo oyo et bah qui c'est un plus et aider yo pour nous somba bien et aider yo pour nous somba te ko bossa na te ko aimer vidéo et ko ça la bien ko bossa na te ko ça la abonner dans la roche donc dans moi rimer mon qui nous besoin vraiment et dans moi rimer mon qui m'a dit que na ko ça la nos vidéos toujours donc merci de vous qui on a ébélé nzambe azala na bino wana tukutani à la prochaine tinate et community na bye. Le Boss Brothers présente la sœur Nissa Lessie en concert samedi 2 novembre à Coventry. Sa grâce est toujours disponible, alors venez comme vous êtes. Tokubisa Nzambe elongo na bandeko na biso le frère Odi Kabangu, le frère Hervé Vika, le frère Anderson Loabeya, frère Papi Manzade, la sœur Nene Togwetu, la sœur Ivinis Mdina, et puis le frère Jos Kauta, notre groupe du Esprit du Seigneur de Holy Rose Fire, ainsi que El Elion. Concert par sa grâce, un événement à ne pas manquer. Adresse Muslim Resource Center, Red Lane, Coventry, CV6 5EE. Date samedi 2 novembre 2019 de 17h à 22h. Les billets coûtent 10 livres seulement sur Eventbrite. Quand on a un citron, donc